beaucoup. Tu vas fufu fona liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende. Na vie nanga na zao rêver na zana salle de bain munene, na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te, kisasa yuto benga. Balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obende nga zobela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga ba mbongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nange zali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nange zali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Mais moye na yanon maboué. Pardon. Bonjour. Salim Botena Bandeko Nyoso Balingara. Eco RDC Nde Makambo Babi, mon boss Jean Tubo Tuboboa. Jean Tubo Tuboboa Nde Moussala Balobi. Fanny Katalé Afia Chochocho. Un grand merci. Na babone Nepso tout, hein? Babone Nepso Nyonso Ba O Balingaka. Eco RDC Ngapina Lingabino tellement makasi. Hein? On continue toujours na Koloba. Un grand merci à mon boss Jean Tubo Tuboboa. Merci na Verdict Yoka ba Verdict 24 mise au point. Et pourquoi pas à ma maman Brigitte Nkongo, motema à papa Willy Nkongo. Pourquoi pas na Jackie qui là, moi ça mouinde l'équipe mon sacra nelengi. Nzela mine le quoi porte sa boulevard, hein? Motema à papa Willy. Donc maman Brigitte Nkongo, motema à papa Willy. Maman Jackie qui là, motema à papa Willy. Papa Willy mon côté. De papa Willy. Qui na seki pour na kanate na seki pour na linga baboni na tellement makasi. Lelo bongo bomoni Fanny Katale ya na kati ya quartier oyo Verdict yoka lukuta mabete na bangi libanda kune kalufungu la ba memanga likolo mubebe mukamate twende naye mupike masasi tonton ti mon boss est gentil tu vas batinda ka maître Glory Mwanda donc Fanny déjà kuna ba niati ba beti mwa ba makofi mwa ba fimbu yangwana tete obite yoka na bandi na kati awa. Tu es bon, on a adresse au Baobi Aminata son père. Et le bout ya bikolo ya lelo et ya Aminata son père. Respect na baboni na biso national on net voilà. Parce que on va linga respect. Pour na boy na ba commentaire oh katalea qui. Tout ça bongo awa. Tu es bongo pona elubu ya bastar. Elubu ya bastar déjà les kaki ya Aminata lelo o tu es pona elubu ya bikolo. Na ndenge tu eli pona elubu ya bikolo. Verdict yoka tokende nangai tokende vraiment bakenda kaka parce que on ne sait jamais photo kende pour ça la bien ma chérie ya bébé yaka pardon koki matin yaka bonjour telanga caméra kombo nani Cynthia nani Cynthia Makese na luka Aminata nebi ke yo ndeko na ye kokosa te kobomba te Aminata za azali bon na ndenge mo mkeka na chochocho nanga lelo to bon ko Aminata mais ndongo moni le par rapport à place ozaki na de boyelia Aminata munoko ça va c'est ta kobomba te o salelo te potongo bima so making amona beti. Bon, yenda bonga mutoluka makambo te do so luke pe makambo so za makasi ponda bonga la suka do ngana bon na ba te so
naloba nini mpo na ye ndabonga do aka ye kaka akokai na motu ye kaka donc na kati ya libota mpe abima ndenge na ye kaka abima na ndenge na ndeke pesa mwa bandeko baotala yo nayebi ke ozangi bato te ozangi mpe baconnaissance te na baoyo bazalaka awa na baoyo bazala libanda mboka pesa ata mwa 3 personnes no mbote napesi mbote na mama nanga nalingaka mingi mamani l'hôpital ma Lorette napesi mbote na ndeko na nga nalingaka makasi Kevin Makesi na États-Unis napesi mbote na papa na nga oyo asala biso nyonso tozala Augustin Makesi napesi su mbote na mwana na nga moko Cornélie son père baumela bazalazala mwa mingi. D'accord, merci beaucoup bengela biso siko Aminata parce que toyaki ndepane bengela biso ye bengela biso pena tozele a Aminata son père. Je suis là. Bonjour. Hey, bonjour. Boni. Bien. Eh. Tendendende. Bongo nanga. Échange. Malanga moi makasi bo lukani. OK pongo. Eh Aminata, yundi maloba neza ka toujours ka. Tuneza nga munduki. Eh. Il a changé peut-être. Oui, parce que yo sa mère, sa maman. Bona scène. Bona na mina père, na mère. En tout cas camarade on est battu sur na zoe wa pependa mon boss Jean Thibaut Chibwa na battu place ni na zo moi so mena sa ko boni musala ka ndezo sanga suna ko luka eso eza epona musati na ngana yo luke tie ya solo na ngana yo lukote nga donc camarade kamana yo na ngana yo lukote manano kala moko jamais to kabwana. OK wa ah no bima batinde nga ba bokilo nga na kasavu bwale ina zongi akosani nilote ne ya to sola mo mukie ni ti mukie ka problème tenga yote oboya hotel ma boni buzoba bo hotel ngena ba kita plastique ana yo hotel plastique oh kota ninya pasa kama jani bali voilà on a tout moyo bigara problème te merci un grand merci na biso poto ba comprendre pour qui ne zala ndeti amoko ye amoko boy na donc ba fani biso poto ba comprendre que na minute to ana courante eza 3 minutes pano profiter bima na ko tsana ngabe pano mais na profiter na bima na ngana ko tarisa taille. En tout cas, pardon, on bête ça maliba côté ya yo tele biso bakiti. Yara. La fille a chochocho. Mboka na ngai. Voilà. Oh, un grand merci na ba abonné nyoso ba fanya so lingaka Aminata son père. Babi son père yeyo yende makambo. Babi to sola kaka on ne sait jamais. Boni basango ya télé-réalité et lubu ya ba star Aminata évolution nango par rapport ya visibilité wana ezoleka ndeni. Mobi ke ba poto wana bena ba zwa temps beta temps ba 30,000 vie batali yo c'est ba yebi yo ba télé-réalité ba lubu ba star wana c'est bon il peut ça makam. Il peut ça makam nango donc ça sert à rien le bon na TV. Il peut ça makam nango eza yangaka na ba fan nanga. Ce qu'on peut ça moi ba remarque côté ma B topé côté éco RDC koki ko bongisa topé côté papa Jean Thibaut ba ko bongisa on peut ça remarque côté ni remarque ndeni na musala to na ndeni na musala na nyonso ya éco RDC bonga zanga na remarque on peut ça te remarque pour nga na mona musala mission na bien bon ça bon en fait nous dans un domaine d'être nga sona zaki journaliste peut-être nga na contredire maman côté enfin mon sali nga na journaliste te d'abord le bar par rapport au salon au salon là le quoi tant ça ba jouer ba stade ba beta faut le salon mais ça ça 4 ans dans stade yo ça bon pété mais muta mo na pas c'est réalité mo na 4 wana ye muta mo na muta ça nga mo nga selo mo amone lo mususu to mo na ba chauffeur ko kumba bien nga na sax na monye loko mais bino tant so mo nyango te mais ya mo nyango donc voilà ba jija mutu na point ce que ebili kamwana letinga na ibina ngo te pona nga bo sala msano kitoko makasi mon bon Jean Thibaut Chibwa babi Chibwa wana bozaka ndeko net na tokando ina oyeyo na pesa ba merci belé pour en tout cas ba ko RDC wana pe fongoli biso ba nzele belé malgré to saka de ba bina to ba modero ba sala ka mais et baxer sous moi be pisse mo na kata ya carrière na biso. D'accord. Merci beaucoup, merci botala kaka Aminata mo ebike tina ya benza obi na tsaka mbanga libanda mena kokite bona batombola nga bunkamate mu bebe kulu tout fungula kalfungula donc ebika caméra so leki déjà ba filmer nini na so ta mbutu eza mikolo yo ebikaka
baluka koma ototu na base ya erreur nga naza base oyo na otuna te ayebisi yo naza base oyo aminata moni nga na base oyo na otuna te epi katelia na binga na bango mabase oyebi ke base ananga na osepela nanga nango te oyebi ke so mpo na base mais abraham azala beni te mposo atuna bapakano nabima a banga bateka oluka te tamoso ofanda na mpo na base so olandi base osalela te talaka base mpona baka base etika yesu tala niveau base base so mpo na base mais babatime bamona te mpo alobaki alanda yesu babanga kokende te omoniso te yoko so omonano te baopesa na désespoir mo bone bandeli toke te baaffaiblir yo mais na makasi aki amoni so alandaka base mamona te so ezaka mpona base bana israel mpe na egypte babima te en tout cas son père kuna o base nga na kotetuka na nga na base te nga nazotetuka nde na fani katale ya fille ya chochocho mpo ezaka toujours mboka na nga babi tabu fatu motema ya Cyril babi tabu fatu motema ya Cyril tala kaka yo balobi lisusu ye moko roda molembi nzamba aza tata to continuer bongo ntango na ye bongo awa est ce que okozwa idée ya arrivé na nga lisusu awa on a landi oti awa yo so oyeli mama émission te oyelaka ni apa mama na biso privé akikamadere eyaka mama émission ti nayebi ke émission mais nayebi te lelo eza nini po ya bastar dasi nasalaki nayebi te siko eza ya lelo sikoyo na ye na nga kaka na micro po atosaka émission moko tozotonga totonga verdict yoka ata ye moko aza wana totongi Jean Chibobwa totongi Bob Molema mofisa moi totongi Daniel Lebika totongi Nora Kalonji tsika po totonga bediani kanga badiani ikanga na kati poto bango tu badiani kamwanga nyonso tozotonga bango do yesko bandana na kotonga no bandi na nani do totonga penda totonga penza yo penda ni totonga ngani totonga so fani maswaku fani maswaku asani ta kozo ba jete zokote donc ndenge zana onayebi ke verdict yoka zo filme kasi bona bina za maswaku asali nini maswaku asali ate asali lote na leke pona peseka merci wandoki longwa wandoki wa muta misalo zwanga te ya base bango babifo base tozotonga bato ba base totonga bato ba base po bamona ke base yana ngwe loko te d'accord Aminata arrivé na ngeza a juste Aminata linga olia penza nini nekolo na bino est-ce que okotangela so ba guya ekolo na bino biso toliaka mingi misili toliaka mayebo tobenga ngo kilebu toliaka bandindi mikungu bandindi ezaka ndeni mikungu mbondo pe toliaka ngo voilà biloko nga na yebi yango na biso toliaka yango wana pa bamadeso babiloko toliaka batu mais oyo eza lekolo na biso deya bamikungu bandindi misili na mayebo d'accord Serge Ngembo ya ba Serge Jet Set babi Jet Set international na kati ya bandal eloko terrasse ekangi mikolo bandal ya babi bongo Serge Ngembo ya ba Serge donc Jet Set bokendana ya malili eza bien so biso to sisi awa na Aminata tokema komela kuna ko lexa air parce que malili ya bien fraîchement bien ebendana no pinch Aminata voilà soki lelo tobi Aminata alia alambe loko mboka na bango olamba ndeti ni bon ndeti misi déjà na lamba neko olamba ngo na télé na elubu na elubu ya bastar elubu bastar ce ko lamba lelo bon bandini wana na koka ngo te penza pona yoka ngo mwa bololo puis na kokolia ngo te bon papa so alia ngo bandi ngo ngam so alia nga na koka kolia ngo te mais ce ko lamba na ko lamba mikungu mikungu eza ndeni eza milai bo eza ko ba fleurs eza pembe bo bakanga ngo na mbalaki mo verte ya nani bakasa ya vert voilà na sera yango nde boliaka pena na mboka na oui nde toliaka tolamba ngo na musaka na mwamba ya pamba pe bongo na mbisa mai bon sende tina lobi sikoyo exemple so babokilo no baye otala yo babokilo baye otalo boza ekolo mona bango o préfère oya olambela bango mayebo to minzinzi so minzinzi na bino te bandindi wana eza na bato mosusu baliaka na bango ngo te bato mosusu baliaka ngo mpo bayebi ke etraitama mebeye na nzoto exemple ba sucre ba nini ba bango ni
Et ça peut donc ce que je dis trop moi HP et ça les blocs tout liara et réduire ça âge c'est belé même na bichacha to tanga na kacha biloko donc et sunga ma bloc belé nga koko na kufina na 98 ans abana ko dia ka yango na mungu kana fufu donc et kimi ça les bien ba AVC pour ça na te pembeni na ye ba tension na ko kita ko mata so ko le mdinji wana ba ndinji wana salati mais net so ba bokilo na nga ba yo tala nga malheureusement tout ça école monte na bango lobi oyo bozana école moko te école ba te o tona be école monte be comme moi ka sonje na mba msusu ba école moko limbisa nga pa yo bona nga na net so ba bokilo yo tala nga lo ka liboso to sala mingi misili et puis to lama ngo mingi na mwamba parce que ya bicarbonate ko bongo ba tubele ba liara mayebo pe mayebo pe na mikungo na to yebisa yo nde to sala ngo puis to sala ngo susu bongo to sala ngo to mélange na makaibu na biso kauka to zama na mwamba to kola mabe ya sauce na bisa mai donc to sala ngo ba différence bongo même si pas za kamona mayebo kaka ala mi kaka na bicarbonate sans mwamba kana bicarbonate na biso kauka bon siko tongo osala elubu wana bongo ekozala na accompagnement nango bien ezala te neti misili so ezana mwamba ko accompagnement na eloko neti mayebo na mbisa ukauka deja batie na makaimu na kaza en tout cas to accompagner on et l'autre mi kungu pesa de même accompagner on et l'autre ba mutu moi et moi linga mais c'est pas une obligation accompagner eloko pembeni nango d'accord ce que yo lingo lamba babokilo non do ngamba mi kungu bon tout ça la boy yoka verdict 24 mise au point to pesa moi idée to sali idée boy ma bokilo verdict yoka 24 pa bokilo oseki omoni makamba ngo obosko oseki nini bébé na seki ne pa bokilo verdict ne bominga pa bokilo verdict akoza pa bon beko verdict omoni ndenge son père asali yo akoti ntuma donc verdict pa bokilo nga ma bokilo sko to yo otala yo lambela biso sko biloko wana Toi, oui, aux accords problématiques et catalans, et au ben moi cassio et puis les années embouteillage des amis colon net na film. Yo sala wenze wa. Net dans un fond na keti gambela. Aux andes déjà surtout qu'il y a une caméra et créer sur la première bille. Dans les photos ça bien photo qui gambela. Donc après les photos on a que ça vous na profiter dans les cas photo qui maman gambela. Mais photo ça est ba moto. Marie papa linga ngote je m'excuse à mon amour donc ils sont obligés na m'interrompre pour j'ai pas le choix. D'accord mais quand même on dit que l'ambela biso babokilo. Si problème ataka yo kamana nga. Ayo ozo appelé lever benga ba alone atana na sous-vêtement na bimpe mba on a été. Oscar na yoka mutaboye. Tala niveau na sous-vêtement. Mbo mbisa mbisi donc yoka lobi yaza mbisi ya moto moko. Siko tonga zo mono zo pakatamba tala siko zo kende. Ba ba ka so beli boma. Ka ba lettre Amelita ibula moi ça solo na kata ya Allemagne. Amo na ka fimo ba bimi boye munene ba bimi na sous-vêtement e ba ka so beli boma. Ba be ba ta ye kanga ye. Baba simo oh te na za bien. Ba problème de lenga na wala na mutu mo liboso. Oh Seigneur a commissaire liboma. Babi mon Seigneur a commissaire liboma. Ah voilà mon papouche, ma chérie mon dérote tokani. Babi muta sala minata na le tueur de vendredi na kata poto ebita samo kilinga ye. Donc kindoki. So vandi pe mena mo ozo le hôtel pour vendre sa famille. Faut tout na mangolo ni na sala mayela ngo bozongo botsango po mo dero makambo. Tenga una beki makambo tenga beki une solution pour bande bakambo ye solution na bango. Ok. Vraiment. En tout cas, un grand merci à notre Babi Monseigneur Modéro Totokani, Babi Yonde. Et pourquoi pas Babi Kodamboka. Kodamboka ya wini musheni Kodamboka Babi Yonde wumela fanda na ngwende na yo. Bon, Aminata, biso tozo bimisa na biso kaka mbongo na biso comme d'habitude, comme d'hab. Ya Aminata, ayamba babokilo biso babokilo tozawa. Webi babilo babokilo bamelaka. Baby. Na éviter mais à faire un téléphone lobby jour on a 15 malade na éviter lobby so mela kan ko yanwe ya baba za moi na maladi wazo kubula mena ndimite po niveau linga kufa su na accident mikolo na moni foza komi mutanzambe atu na biso bato riska na baliwe ezaka ko komika kabwe ngana sambela kalanga donc mikolo ana bwaki na masampa ndipo likolo linga ke tafuna mais grâce yango lelo examen topesi yo wana sko to bonga mapona ko kende wenze et ça la biso vraiment bien biso to wana biso ba bokilo nga bokilo moi si bokilo mobali donc tozana pona yo moi ça moi biso
Ah, ok. Et pour une fois, il va raconter le bonus. Ah, on m'a cassé la checking. Merci, un grand merci. C'est comme départ à Wenze, Toké Wenze à suivre. Chance de coûter au résumé, nayoki na mboka babeti bakonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC nde makambo en tout cas moi eza makasi asko toza na kati ya Wenze place oyo toye kotika mama na biso Aminata son père abi lelo aolambela biso elubu ya ekolo na ye tomoni deja na kati ya Wenze aosomba biloko na ye maman biloko ngo wapi yango dans mikungu ngoyo nde tolamba ngo lelo ezaka bandindi na mikungu mais bandindi soki ezaka bololo soso topofaka kolia onga kokaka mpenza ngo mais papa biso nde aliaka tro wana mpona epuis wana ezaka bien mpona nzoto ebatelaka nzoto soso oza na basucre mpona esalaka bololo eleka soki mpe bololo eleki mpe mabe mais ezalaka bien mpona nzoto wana naloba bandindi siko oyo ezali eza mpona biso bato bandundu en tout cas bayandi babengama bambala bato kaka bandundu presque bali yango eza bato biso babuka yango kutu boye bali ya pamba voilà bamekaka eza gute lo te omoni eza voilà loko elo te yoka gute biso toyoka kupesa bilo na bino te fami nzambe mosala oyo eko oyo ekolese biso biloko mosusu lelo lolenge na kokatela fufu nayebi te fufu yango na kokatela yango lolenge mpo ndenge kote mosusu ndenge flair bolimbisanga ya bolimbisanga en tout cas maman oyo omeka d'accord tokeka na kati comme ça obongo chasse te limbisanga son peu apenzi oka soda ok
Esili. Bon foufou. nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eco RDC conception ya boss Jean Chibwabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4 de la presse congolaise verdict. Your goddamn thing is good. Nasananga kotoyo, nasananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Chibwabwa.
tokomema bango kaka tokokende bango kaka boye tokonyata bango kaka boye tokopina bango kaka boye tokokimisa bango kaka boye. Merci na balandi nyonso ya Eco RDC. Fanny Katale ya fille ya chochocho ezalaka toujours mboka nanga de retour na biso ya touti wenze toye sikoyo na son père asali wenze na ye na elubu na ye ya bikolo nayebi te sikoyo olingo bandosala arrangement ya biloko na yo opresente biso mwe biloko sombi nzambe nakolakisa mikolo lolenge bakataka fufu. Eco RDC. Bon, nga biso tolia misuni mingi po surtout misuni ya mabete misuni ya ba ngombe banini pesa ba goutte so kumbe nzo sala goutte mais oza na conséquence te biso kanka ikabu nazo kata po mungu oyo esala tant na otokisa na tokisa pango po mungu et dîner mwanda mpoto za na moi retard. Ça l'emboué. Mai nanga ona chango na moto etoka en attendant esala ke na sokola mikungu na banda kokata. OK, et ça la combien de minutes na moto? O nini mbisi na makaya. Bon, ba 10 ya ba 8 minutes 7 minutes po en attendant toka kaka. Et to kozo tona posa moto ana kota na misuna le misango noki. Moto ana kota pe na mwa mungu a panza mwa mungu wana ka isili. Bon mungu ana babite ke likaibo posi na mungu na passe. Ambassade to ici la sécurité donc faut to na ma moto ici liboto to tsa biloko to koluka na katsa biloko to tsa mungu ebelete ko mungu makayabu déjà en luka apanza biloko so tyo sala wala mi biloko makayabu wana wotuna nani base to ngulu wana ngulu base to ngulu pesa boyini manga batuna alobi alingini alingi sute bolia na kapela botuna ke sumaka mpaka saka na pepe reke na mai reke yake akoboma bato tu peux bimisa reke na mukila bomi bato. Voilà, oh c'est quoi to comme une étape ya nini kungu nanga lo nini mi kungu on penda bande konyo so bantu le boli bisando wa ba flair ya yo ba pesio ni bisana machin. Bon yango maman na tsomo mukamu alo couter ana chance ka poza ya bon agent pour poser des mots nanga na pété oh pour péter poani bon mukebo na ndeni idée cause ma bête tension kasi yo mo lo ba ipe ke vimba kati attends de vimba mais au moins on a ça différent boni et bon on a besoin de ta relation terre c'est quoi après na sokolango na kokata ngwe na kokata ngo mikiete pour faire mon na sani na kokata mo mesure mo normal to ya za na msale belete yete o photo ki c'est so sala ni no sala ni te armo malamu mo mi lembela ne pete na kata di bumu ndaza. Donc on se colonge combien de fois? Bon en fait ça a été belleté donc se colonge 2 fois. OK, natiki on continue musala nao à suivre. C'est bon, mais ba épices au présenter bisoté au moins, présenter biso no ba épices nazana aïe. Nazana aïe nanga, nazana muscade, nazana kib, nazana tomate, nazana feuille na ndembi nazana litungulu esili na wana za mwamba mwamba ze piste mais za accompagnement de changu na par rapport à piste nazaka na matungulu ndembi feuille tomate ya linza na mbuma na ai donc na osala na tuti ai na muscade nanga na sali ai nanga na kati ba bloko nyonso na tuti matungulu na sali to na osala ngo sauce yango esala kena changu na mikono na biso. D'accord. Mais oh longola potopoto ngai nango bosa na bo yo na changa ta blote wala kuté bo wapi yo yanga de kota ndako ka amto akotsa mbangu na ndako na séparation de biens donc séparation de biens ndo bangeli ndenga Aminata Aminata dans le babingi te mboka la ngeza musala natiki yo le temps osa musala no à suivre hein verdict yoka ba verdict 24 mise au point. Siko na noko nde mabe po ndo na melanga tongo makasi nga bato bana melanga tongo te
Masse est mon changé. Son aïe non y'a des yoga des mots qu'on nous laisse en et nous avons pété. Ni les prophètes chez soi. Dans la sixième mission. Il dit qu'on est dans 4 jours. On va camarade là comme un bain. C'est bon la mission. Site ligne internet Botala. Conception, y'a boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadaleya, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC Boss Jean Chihuahua Tokomema bango kaka Tokene na bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokokimesa bango kaka Tozo continuer toujours na émission na biso Elubu ya Bikolo O ezabongo Elubu ya Ekolo ya ba Aminata son père Tant na loba kota son père ane seksanga fort dans son père. Il y a un comment au monde la biso pour combat son père et bima na kati. Ah, ndeni. Ngana ndako sute. Franchement bakisa biloba loba. Papa. Na bakisa biloba loba. Kasi parce que o ezasko musala ndeno sa musana ngaya na simba lisangu nde sala ka ke mutaloba makasi pona ba abonné na biso. Ba fan na biso lokwa ba Patricia Mwanza ya ba Patricia na kata Paris de la part à mon boss Jean Chihuahua et pourquoi pas Flexine la voix douce. Aïe son père. Vraiment dans un temps ma belle dans un temps ma belle sur le comment ba association associée de belles filles ba baza en France. Dans la association na bango ndeti ngana yo pe na kina ba belle nana dans association ba belle fille on appelle bango mbote belé na kata association bazana anim benzema mabim queen mada kindo kikata na bonzambe donc Germaine que Kalema parce que bino mbote Nadine Chingila donc John Lolo Piqué première fils babi ngoni le lubo na sala na papa bokiona mama bokilo me babi ripite zaka pona bino. Bon, biso toza les lois l'honneur, biso toi fier parce que biso ndé toi. Blanda ba mi mère doublé, wana maman Diani Kanga, ma copine privée à 4. Donc oza Elkin, on a elle pas. Donc katenga pe na koma elle États-Unis donc bino bokena bino botikanga bongo. Yo pa Hollande to même na sac. Sa camarade Kishasa. Té Nazali. Ya Nazali. Dans la Lélie mère double, ma mère double maman la biso moko. Bleni et Koulouz immortel sonné donc Yo pas comment sonner. Ah, merci beaucoup Tozo continuer ce que comme une étape nini awa. C'est quoi déjà biso na makayabu déjà etoki dégager et l'autre na posa ya ko luka makambo ba sopelo mayo poso ngwa poso oh my god ça na kosa na biso oh tira bien Tozo longola to changu awale to sokola ngo siko Sente ba bakselanga da makala na moto po to beta shosho to lomba to ta kambo na ba verdict yoka ba verdict 24 mises au point te ba ngote si le lopo te ba ngote ndobika Joanna Kudimba, la femme sage. Omona biloko ngo. Dans biloko Aminata zo lamba. Biloko ngo yango bazwa mayo. Mingi fo shana Nasha siala amona. That's it,
opona nasha siala pegi lelo babinda pegi lelo binda donc na papa na babibino oyebi ke motu so mpe amoni atali boye atali mpe akotala gauche droite abi mpeke m so aminata asala ane mpe mosala te eyoka ya ba 24 omona nzeye bato mo basala yana otumula baloba kaka te yaya toloba keke nde kaka ondire motu mo asala mosala te me nzoka nde asala kolembela mosu basenga yango na siko bato ebele bamona nde bamona kozala na kati ya bolingo mama bakabelo nde siko bato mosusu nde bamonaka nde ozalaka mwa makelele mwa ndenge otombokaka bamonaka lokoya ya eloko yango toloba base te yango toloba tolonga na base moni mokili osolandika mokili baresone na yanga boye basalelanga bosa eloko na bible lobi na biso baloba mabele oyo bakuta nango te important donc omoni katalia donc nga na premier motu mo balobaka pembeni oki katalia mwa mabe mais en soi mona sayebika katalia mwa malamu donc c'est ça bakuta nango te important mwana ebele bomona na monde ya théâtre toloba o ye kutu mwa malamu makasi so te boke na racine importante bango mosu bokime bango kutu bien donc faut kokata makayabu na biso morceau okotiango na kati kolongola mikuwa nolongola mikuwa mpo yango na komélange donc naolongola mpo nakotiango boye te na sani moto oliango ndeni loko mo eza yaki ya kokalinga yani me boye na kati ya biloko nakotiango te donc fo eza ya kopanza tokolakisa mikolo lolenge bakataka fufu ai eko RDC toujours numéro 1 makambo Jean Thibaut Chiboba nde makambo ubumanga kombana babi mamisa chama ka donc na ngami ko benga kota chama te mamisa Chiboba babi mamisa Chiboba umela fanda no na ngwende na yo parce que méritango makasi ye oyo kate famille Chiboba babi nazo salela famille Chiboba lolendo trop nanika kokumisaka Jean Thibaut Chiboba mutu na mutu akumisaka ekolo na ye mutu nyonso eloko ayeba te moni aminata azolamba fo sentir ke azolamba biloko elubu ya ekolo na ye azokumisa ekolo na ye ngape sikoyo fani katalia fia chochocho muluba nazokumisa mpona kombo na ngape eza na kati fani mputu Chibwabwa fier na kombo ya Chibwabwa ntango bosi na nga azozala Chibwabwa ngape fo nakumisa te bakumisaka vedi kaka ndoi toke na mamisa kuna ndoi toke na benita kuna ndoi naloba te toloba te biloko boye bakomba boye toloba te obike na bosa no pesa aria shulema mwasi ya papa Mike Kilema donc ma copine déjà na kini quoi donc de retour tolobaki de retour to solo donc maman toloba obike batata ba faux esprit na ebisio balanja ya tila libala ne bagena kosa kima comme papa lema malheureusement lema mais bato basi babalani na bango siko mabe ya ngwana siko talaka bato basi babalani divorcé balesheki mozite bato nde basi babalani na bango na babalani bomata botina na mike ba nini ba message na nini na Facebook so ndimi oka demande bando funda bando lo mama ya ayamba ne bango te ya ngapa na pese moi na yamba ne bango te je préfère mieux yamba bango te mais est-ce que c'est super papa motema moko boye alingani ka osoyisa bato akobude te kotama yo yamona ndenge abia yo okende osoko na ndenge mabe yango jalousie ngo tookende yango ti wapi yango bazwa place tokoboma na c'est simple Ariane tikela bango place atikela bango place bango bazwa te lokola ya Ariane bazwi wapi les problèmes ya tona biso basi oui mais so batali bapointure na biso eza mpe nde moko te ba 43 baza ba 42 baza
olingo olata 43 po tia langue nde ti olata combien ata 41 42 soki oyebisanga na olata 45 mpona tia languete eza yenga te kasi merci zala tour na yo mama zala tour neti nga leo za tour na nga na osala lubu na nga ya bikolo voilà zela tour na yo olamba tour na yo yaya bazelaka eloko risike eza te. Merci à suivre Totiki Bongo Aminata son père asala elubu na ye ndenge nini azopanza mbisi na ye ba makaya bunne biso to zelaka verdi ki yoka totala talaka parce que bientôt rendez-vous na table. Est-ce que kobima bien mbadi est-ce que tokolia ti tokosisa biloko nyonso mbadi na TV totala ba biki na makasi olibe mbali nongo chochocho mboka na ngai mama aja menopause so kota menopause ya menopause na zwa na retard ya bongo na zongo na retard luka yemba ta ebele ya bongo na yo zwa na retard donc 42 net otia mafuta tennis savon ekota l'aise mbadi na ngai yo mbadi à suivre anda na 5 mélange makaya bumbisa ukauka na tina mikungu na biso donc nazotonga siko na moto en attendant zo vapeur en attendant na sala na kata ba tomate pour na sala ngo sauce ndio na tonga siko na moto na yoki na boka babeti bakonda elele sango malamu na mazui ya bato ebesi balobela kapoli basala émission ya bisika émission losango abonnez-vous mamba il faut kofina ngo na fourchette soko tiango bongo mosusu ebimaka ozolia bozokoba mama mibimba na kati nasiko bongo so na yoki wana biloko apete silanga na mifina na mwava na tiango bamama bayaya baleki site ya internet kotala Eko RDC site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Chibwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Kadaleya, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Nasananga kotoyo, nasananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Chibwa tokomema bango kaka tokenela bango kaka boy tokonyata bango kaka boy tokopina bango kaka boy tokokimisa bango kaka boy umela yoyo Eko RDC umela yoyo Boss Chibwa umela yoyo Eko RDC umela yoyo Boss Chibwa Mama Bonheur zalaka kawana pour Eko RDC, yango maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na bino yango. Na ndenge ya télé-réalité. Eko RDC. Hello là. Là. Abimiko. Atikele porte folele ya bana eko bana bilo. On va dire une semaine à quatre chambres, à quatre nuits.
Si tu continues toujours à aider Aminata, on a ça eza te ninga zo aider yo. Da kaka bokilo zo aider yo penzo zo lamba moi ça moi na bokilo zo aider. Merci tu continuer toujours et lubu na biso et lubu ya bikolo. Ya Aminata son père. Namoni a déjà mélangé salami et sauce zokangama. Mais est-ce que elamba ma pété ki ba okozoka ba biloko nyonso ba tiemba la moko ou il faut ça ka sauce lokozo ça sauce ya ngombe ya soso nyonso ndenge motina mwamba na banini ositi elamba makabu elamba makabu biso tozwa grâce à bango parce que maman akufi nazaki mukie makoko na biso boko ninga na âge 5 ans donc au fur et à mesure de mona ndoko na biso ndona mama kasi donc nando mona seconde azolamba azolakisa biso ki balamba yango boye bako mélanger ko place mo na éviter peut-être ko lambe comment ba musu ba changer na bango mais on a yebi yango pe na lakisa public nanga na lakisa ba fan nanga na lakisa ba Rossi Lupuki na lakisa ba Diani Kanga ma copine préférée dedans na lakisa ba lettre A Amélie Taïboula na kaja Allemagne donc il a pas avoir précision on sent précision donc c'est que ça la bien. C'est que ça la bien. Ça la bien. Mais na ebi pe que bientôt kala pete nzambe so asungi ngapo bando bwaka nunga ka boy. Oza mwamba sina fina kinya na lobaki bato musu afina na fourchette ngana fina mingi na lutu mais na boya ko tsabongo po okolia bokuti ba misusu ya mbuma na kati. O mwamba na tina kati. Voilà. Nati. Mwamba la pesa mai. Mke kaka na rincer koki. Let's go now. What's up? So high. Mai te cookie. Oh, mai déjà tu tiens là, tu vas de père qui les. Donc yango. On dirait c'est belly. Non, les belly kututé donc faisons un son na moto pour mwamba siko batika ke mingi te na moto foza na oza musala ya ko balola kai mwanda mdampo avanda. Donc so po bela o mona mafuta akovanda likolo ye moko saba vandisai. Na moko bima likolo wana seke belly. Miso na belly te mwamba zana besu. Donc so lié pe biloko ngo bela te mingi nzela ya toilette. Vraiment. Et surtout ce qu'on est aboyé na otana mungwa te po likaye boza na mungwa na tepe déjà kibonko. Donc na ozela soki toki likaye ba céder lisusu mungwa wana nde na tali mezi so na moni simbité na otika onka bomo. Voilà. OK alors tu bobo mona boss aza boss. L'enfant des boss est boss. Wow! Oh, Zambé na bon moi. En tout cas lelo lo lenge bakata ka fufu na ebité maman Emiliote. Maman Emiliote ba obi wana place moi bien ba tekaka ba parfum ba bilo wa bien ba bilo mingi pa fani katale so botel penza bo moi ke fani tentika fani katale donc compte tenu ka ya ba conseil na bino ba abonné na nga ba abonné na biso ba fani na nga ba fani Eco RDC bo senti que moi mikolo nzamba sali grâce tanti penza ebongi grâce ya maison Emiliote wana na ko musika te ya no kana na avenue sport wana en face ya place nga vandaka nga za na 63 Emiliote za na wana face na nga donc na katsa na nga na tambolika mois 2 pas 3 pas na koti donc na sombi ba mafuta na nga bien parfum bien po bona mino na écrate moi boyo comme sur la parfum za te na biso na katsa Kinshasa mais moi sur la parfum ça la bien lokola ya poto et verdi yoka ya ba yoka 24 mise au point bon na moni petit à petit le kata fufu le lenge ba mikolo ba kata fufu donc petit à petit biloko ezoke na kobela na tikeli yemoko Aminata son père a continué musala ne elubu na ye moko na lelo ya bikolo bo senti ba bikolo ezali ekolo nekolo ba liaka biloko na bango donc ekolo na soki ba liaka na bango o biso nekolo na biso to liaka soki nyama nini biso to zate to lamba to kokende na ye alambi nyama na biso zamsa problème te ndeti ekolo na ye obi orobi bon comme exemple par exemple
exemple yango wana yoka lobi malgré boyoki te ekisinga kaka verdi ke loka lobi ah eloko wana lokola chou balingilingi yango kaka loka makasi ontike bashu bazusiko balingilingi yango na comprendre te même mpe Flavie Kayembe mama na Grayson na France partout na ngango ah eloko wana mona ngo clair te mna tokola makasa ya mubesu nana bazongo baye nango kamba modo ebota na wapi ebota wapi mais ndeti mikungu balona yango te misili balona yango te mais biso apparemment biso bato nous toliaka biloko ekola yango moko misili ezalaka na graine te mikungu ezalaka na graine te mayebobo ekolaka mingi na banzete ebekola yango moko donc ta biso tolia surnaturel donc bazolona yango te ezobima kaka balobi sele masamba babiju l'homme non dans l'océan mobalo akoma banga mwasi moko aboya ye mwasi yango nani point de tokation munene na yebisa bino toujours Fanny Katale ya fille ya chochocho soko lingo yoka ngo oyeba mwasi yango nani benganga na privé nde likambu na koyebiso mwasi yango nde nani. Merci, à suivre Verdict Yoka Yoka ba 24 attendez on signaler nga twin mbote na ngate ba pesa akambote na pesa mbote na nga na Flavie Kayembe mama na Grayson na pesi grand jogo diamond mbote double mom dans Sharon Ridi Eloube ba mbote bele babi komo za pasi makasi ba mi tina ba miki saka yoka ta niveau ba miki Nasaka. Donc Régine, donc de la part de Diani Kanga, ma copine dedans, babi wana kamana nga ya Kati, donc association de belles filles, babi basi yaki. Bon continuer nga pendant pour ça nga pe ma mukuse mingi na pesi petit frère nga za aux États-Unis, aux la dit Saint, on a tourné ma question aux États-Unis, petit frère nga propre ma kiese, Kevin ma kiese na pesi mote nga susu na Nasha Nasha Siala, Nadine Siala, n'avait bouka mote, n'avait maman chérie, Mami Chungu Elisabeth, Bibi Siki, Liweki, Bambote Belé, na papa Bino, na lingota commenté na TV po, na bon na ba uluka na Facebook na ngolu mbala bat. Ya bino ba uluka ateka ya bat. Limbisanga vraiment mais na suki nanu awa pona ko continuer elubu oyo à suivre. Nayoki na mboka babeti babonda eleli brukote sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement chocho nde mboka na nga chocho babi chocho nde mboka Fanny Katale ya makasi ana moni bongo Aminata son père et biloko biso to liawa Lo katika tolia mbwa nyau elubu na moni et comment tu as déjà moni mama déjà différence moni mama déjà bende ça ma futa ça les années c'est belle déjà parce que bon bino ndo boka ki bi le ba bi ko ça le ko ba lira nyambo ko le ba nyambo so azali mtabandi le bokilo na nga malheureusement ça mtabandi mais le koyo ko mino mtabandi lelo lo lia fula ko kulusa vijimu kulu fila ko kulusa bwalo bitu bidi mema njinja lelo euki elubu ya bikolosi to tutu amutu ke ba malu bo comprendre nga muloro na nga langila na nga. Je suis fier d'être Moulouba, fier à 100%. Eh, Aminata boni boyeko, keba amususo oloba o makamba loba ate. Sani. Yo zo intimide biso na sani. Na intimide bino na. Oh, na jilubati. Na lobi ni. Tuluba mulaimle makasa belo lobi. Otuka ba yoki ba répéter na yoki. Na yoki eloko te ngala lobi. Mwabuja mutakini mujamulo muloba matika gramme. Esilit. Yo loba na skona mnoko na. Te o kasi sepelisa bato bandundu nyoso. Aminata, ngalinga rasio na osala na émission ya elubuna mkolombo ekolo wana. Ata moi eloko mbote na bino na mnoko na bino eza. Vérité ngaminata na ibolo ba boka te. Bon mbote ya mboka. Koko na bisa fana zolo bon nyoso na koyoka. Mbote na bino eza. Na bipete. Alongba. Boni soba boyeko, boni boy. Sencha, babani. Bon, le couteau m'a bête sur na bina loba o na lobate, to loba o to lobate. Soke zaki mwana muluba. Otunye kaka mbote na bino na chilube za nini.
donc alinga aloba mbala moko malukai malubimpa wetu au kote mususu oyoka sanga yi wabu ebwe fioti kaka tala kutu ngai naza nanga muto nini papa ebwe Mbote. Fioti kaka. Mourir bien. Ah, tala, omoni donc balobaka donc yango eza ebwe. Nete ko ni kikonga leta mon papa biso to loba. Kikonga leta nete. Kasi yango neza ebwe. Ebwe wana ni yango kikonga leta na kimbala nde na ebite. Je te jure na ebite boso na ebite na panza mutu. Fona ke mboka te na zaka na kiasa. Eye soni. To lamba pa Soni. Na miso bapaya. Sonani. Mame. Bana baluba baleki. Kasi bana baluba baleki ba saba ba ya bango za vaccin. Ba ye ko saba de ba saba beti ba koli. Biso ba ngaku ne to ba chance wana te so ba chance ka ba biloko poto fani ba koko. So ba ko ba papa bilingela ka sika énergie ka. Ndeti mbote ya ekolo nini yo yebi. Bon à part ya ekolo nini ekolo na biso na kishasa. Ekolo nyoso kaka mbote nini oyo yebi. À part baluba mbote ya banza. On a bien mal kite, mal bimpa. Telle école honnêteté, mais le bien avec précision. Donc on a soni moko yo, on a soni. Buta non niveau, biloko ebeli, toloba te, biloko boye. Munoko mboka boye bite, toloba te. Hein? Bino? Bazoba na bino. Maroso boya mabanga na boka ta 2 personnes à souka pardon. Na boya mabanga te. Na boya mabanga te olekinga pe na mulaye. Obo mutabo ya bobunda ne shiko makofi oyo kozwa. 1m82. Bon, c'est nga 1m80. Peut-être. Peut-être te. Parce que mobile na 1m86. 1m80 ndendo salaka. 1m80 ndendo ngwe ba. Parce que mobile na 1m86. Donc veut dire on va mbinga tanga ndena mbinga biska mobile ko na mbinga ya mwindo susu place au motema place ko eloko na manako luka nde on azwa pona zalaka na ngana bango so na zwa nde mawana biso bato ménopause parce que Aminata zine mobile ne na ménopause biloko ebeli tina bonga des personnes ko pardon ma chérie non peut que ça ka Jani Pacha musicien frère mambote belé na pesi délice back love les États-Unis mbote dans si so na boa kisusu finanga te non fingo te za émission na yo ngande so na bina buaka mingi bakati $10 na libanga moko soki na déborder bakati ngambo wana wa oui musana biso za kabongo te ezasko omoni mutu mususu omona ngo mabe mais pour moi pour nga Fanny Kataleya ça m'engage que moi na mona ngo eza bien les autres disciplines biso par rapport à mabanga vous comprenez parce que batie discipline na te na ko boaka changa parce que ton na boaka bonabi ki dana boki mabanga boss eza 5 donc yanga dana na boki 3 donc il faut na luka mutu moya makasi akangamba donc akangamba mo final ba petit Jésus hein ta niveau donc akangamba moko les États-Unis DJ Shumbulu donc petit Jésus na kati ya fruit du sud babi muta okaba obike bata fruit du sud parce moko bakabaka ya moko ce qu'on a kati moko wana yazaka na profiter ba mona opesa Nora babi Nora Misenga wana donc moko ya kati ya groupe Sinark donc moko ya kati ya groupe Sinark moi so ya bala kendane ebi mabe kitoko makasi olobi bon, d'accord. De la part, il y a verdict yoka, il y a verdict 24 mises au point. Eric l'a pas peur. Hein? Bon, verdict yo linganga boaka de la part nanga yo mbongo no ya salaire, ozongo complet, ngande bakata. Libanga leka, ngande bakata. Bon, na sinisi na kozo mafu no na tsaka na région na tenir moto pona ya kutsango na makala. Kala mingi te. Tokolia lisusu. Modèle mingi to pardon. Verdict yo na katiko. Tokolia lisusu. Nini ya bamba. Ela. Biloko boy toloba te. Toloba tokolamba lisusu. Bozolamba mabe toloba te. Tokolamba lisusu. Nde na obaliso ngo tonjenga mna lambi Bon, na finikela c'est mon ami. Donc na kolinga ba point longwa te ba point longwa mingi te longwa ka muke. Balobi Aminata Bandundu
erreur moko ya mabe ezake mbote ya ekolo nende akoki te me ya ekolo ya baluba yo nde apesi yango mbango me nga so babi baloba donc nakoloba bikolo ebele ebwe fioti kaka donc banini bamaloba ebele merci beaucoup Verdict Yoka tokutani bongo nsima check nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka wana mama na ngapenda wana pena mutu na ngai ya kati tala pena ya kati Bana Kinshasa, nobody there. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. With Bamolema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, Verdict Yoka, the team is good. Merci en tout cas. Elubu ya bato bandundu tala lolenge Fanny Katalea na kolakisa mikolo lolenge bakataka fufu maman yango yo bon appétit. Merci pareillement. Bon ngalo lia na milité pour na lami bon en tout cas no ki da ko tona. OK. Bon, Verdict Yoka 24 mise au point donc balia kaka. On ne sait jamais. Waouh. Nzambe na makambo na umbe ke pole kenga makambo. Te esalo mpe. Nalia nani? Ana kitu makambo. Lia nani? Apona ona basi. Soba. Mais pimi ça te fait. Nalia wa mna tataka isa kala ko ali ngami katalia ngami ya mo. Lia kaka on sait jamais ya o raté. Maman a invité autre. Ye babonga mpe bato so nalie eloko oyo baliaka yoka baliboso me baliaka comme on sait jamais nzambe oyo ebima lokwa pointe noir Verdict alobaki chou balingilingi yango voilà. Hein? Na piada na piada comme blonde. Et on se bat on ta séparation première. Non, diabo banduli atabini ngonga na osako. Ala ola. Nani akaya? Regarde son mail bien. C'est bon mail. Bon appétit, hein? Pour le voler comme nous. Aussi ça. Yeah.
Yo bon là. Makaya bon style moi bien. Voilà. Bon. Merci Balandinho ya Eco RDC hein et Lubu ya Bikolo ya Aminata son père. Ah Kolia ya malamu. Eleki ya bien. Yeah, ça va. Ça va bien. Biloko ngomoni onde. Kano. Ah ya boni boyeko. Bo ni bino boza influencer na bayana bino boye. Tes premières fois na lia biloko mais ndima de ezalaka bien. Ebimi sou bien po yende mutasim bien. Dans suka. Mbote ya mboka mbote bopesa na mboka mniza. Eh boy. Après oh wana mso zo ni sa fiot kaka. Do oh mse tirana baba kisa. To bosa naki. Bo baswahili balopesa mbote ndi. Baswahili bapesa habari bamsuba mzuri bamsuba onyo setikala. Bo mita mabe. Ya mboka ya bino mo boke tu na base papa. Ya bino moko boke tu na base. Mais ya batu musuta bozo lobela ngo sans plaignant. Sako tu nata nini boye te. Bo lobo ngombala moko mais ya bino moko boke tu na base. Siko so base za akite. Atolinga to yekola rapona lupang na biso pe moi bata bamboka na biso bazaza moi mingi. D'accord. Bon. Na remarque nini opesa yaya concernant biloko walambi. Bonga pe na ebité pona na lia biloko te première fois na lia on a habité so balamba ngo boeto mais ça va. Ça va. Et mon loi fumwa mon loi maye bodon era baguka on a habité. D'accord. Ce qui sur 10 opesa combien? Sur 10 pona ngaza na 10 sur 10. Pona na lia on te sko na lia on pa na donc et pona lukana mekana na minute o ana 10 sur 10. D'accord, nga malgré na lia ngona ok ngo. Bon. On les autres s'engager kenga. Hein yoka ba verdi 24 mise au point. Les autres s'engager kenga. Son père. Et le beau mangande son père Boni. Calme. Biloko lié, auto lié. Bon comprendre que il aurait bien bien été. Soki na bina côté la rabatu trop malgré ça camarade nanga limbisanga. Mais non côté la comme tu te le crois camarade nanga malgré so bakati caméra soki peut to bunda so peut to sa nini bon. Non lo bande penzake et bimi bien té. Wana selonga. Son père. Résumé à biloko. Résumé à biloko. Résumé à biloko to sombaki. Mikungu, to sombi bisa okauka, to sombi makayabu, to sombi tomate, ambumani nzanza, ayi, cube, muscade, ndembi, mafuta huile. Mwamba voilà. Blona msamwana. Ndeto tokisa kina mbisi pona ndeto zakina reta fa ke tokabo po ebi mapete po so ite elineza makasi. Tokisina ni na makayabu po mungwe dimne. Donc na tie mungwa tena bloko voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Nabilo Ronyoso yo lambi pour Nangai 3 sur 10. Yoka. Bon, 1 c'est mieux hein. 1 c'est mieux, moi je consomme un parce que ça me bloque mboka na minute c'est normal. Yo préfère na 1. Bon. 0 pour un bloc mboka na minute. OK, d'accord. Pour Nanga na tian. Mboa à l'autre 10 sur 10. Manquement. Manquement t'as la vérité. Yo so yana ndako nga lambelo mbona pesa. Oh, ben baluba bali ambwati. Ngo nyoro mpwani. Na Victor kutokuma na nganda pe bato yokola ngo susonti. C'est au terre bambwa, grand chant nga lamba. Mais maman otansi oui, maman otansi maman orti que je sali. Pati kundana na obeta masola yebi. So to kena Victor ta siko to système so to ke. À la place bali ambwa bo meli bo fo milole mbwa. Ba ola mbwa.
Yo poso liango. On a liango te mais na ba connaissance ba luba ba liaka to vandi biso na DKM ba on nga ba oli ambwa. Et ça normal il y a ça bilo ambwa la minute faut pesa 0. Yo so ba na belo mbwa ata ba tokiso tika mungu pamba 10 sur 10. Siko zo ka usavua poani. Te poza ndenge na lobaka yo yebi na loba bongo. On nga contredit na TV point. To ko sa TV te ko yebi na loba bongo. Eh, oui. Son père va dédicace na. Kasotongi ba dédicace te na boke belé koki koki on appelle ça ndona ngambo te belé ba on est ça partout ba fan na ngaba o ba linga biso na ba linga biso te biso to linga bino kana nko. Voilà. Numéro contact. Yani nango. Alors écoute, il va contact na pesa te, il peut se pesa que ba sengo ko pesa te. Pour so pesa ba bisanga ke numéro uti ba na finga na muta benga na yo pe na fingi yo. Oui, on a mbali na ngani ngaba numéro contact te poani. Exposition na exposer na te venir exposer ce numéro. Et là. Bon comprendre mutuna mutana ndanga son père Fanny Katalé sur 10, Verdi Kiyoka sur 10. Voilà, nga sur 10 na pesi yo 20 sur 10 donc c'est déjà débordement. Débordement ba nanga liboso na lia biloko oyo ma du mois na lia ngo penza na sentir donc na sentir penza ke na lia kutu ndambu ya na ba ko lukela nga bol. Voilà. Bol ya fufu et puis bol ya biloté bol ya fufu te po na ndako na ke lia ngo na kwanga bol ya biloko ce qui fait que bimi Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. C'était bien Elubu ya Bikolo. Elubu ya Bikolo, Zaki Bongona, Babi Aminata, son père. Son père, Anabo Katsani, Teza, non aye, son père. Donc, Moutuna Moutaza, bon, tu évites ce Zaki, papa, Bandako, Luka, moi, na ya moi, si, Topendenge Nini, Ndaeko Bota, Yenda, Pese Combo, son père, Mbadi. Merci na ba abonné na biso nyonso na ba obalinga biso na ba obalinga biso te biso to linga bino makasi. Un grand merci à maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo. Un grand merci aussi à maman Jackie qui là ba moi sa mwinda leki mosaka na lengi nzela minu lokola porte ya boulevard Lumumba motema ya papa Willy babi couple moko ya noir bon kitoko makasi. Merci beaucoup. Tokutani bongo mbana sima libanda na esu bomo ezalité.